bandeko chaîne ya Karine Mokonzi la baronne o etali makambo miziki ewuti kofungwama. On sert ba tempo ça la bateau aw. Ate beti 10 ans. Na yebiso solution longue monani juste no vite. Oh. Et ça produit ou eso longola ba tempo bana Congo no so ba yebi. Juste no vite. Dina kudi fwa maman ne la joki Daniel. Na yebi sengelo. Ngamu na fe dina. Totonge na sinoro kosa kabananga. Tiko seksanga ilindo. Nene, omoni ngana akala ba pona betela oli solo. Na yebi Claude Shepa ya. Chaîne ya Karine Mokonzi la baronne. Donc ba komba pie bongo. Soko koti na YouTube Karine Mokonzi la baronne. Yanguana e wuto fungwama. Et zali déjà prête batu bazali ko s'abonner. Et zali canal oya sali po uniquement na makambo etali musique. Na makambo etali monde ya musique. Na makambo etali oyo ya ye kaka musique. Bokende pona ko s'abonner. Pona ko yeba yango bien benfo nyonso makambo tu ndenge lekaki. Bokende na Rose Bombo TV bokomona miya temo nandeko na biso ndenge bazalaki kolobela yango na kanisa na kati ya mission bolandaki bazako sala makasi batu bakoka 100 abonnés. Alors ba chinois bozali déjà plus de 500 000 chinois. Alors bokende ko voter, bo voter massivement ndenge balobaka. Non, pardon. Bo s'abonner massivement na kati ya chaîne wana pona intérêt na bino ya koyoka banzembo na ba œuvre ya la baronne akopesa. Bobosa na pete bo partage yango na batu oyo esengeli bo partager. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi oyo asali wana chaîne YouTube wana ezali pona bolandaka kaka banzembo na ete mais pona kolandaka par exemple ba répétition kolandaka ba kapela aza kosala pona musique kolandaka ba notice ba info oyo etali kaka musique. Donc chaîne oya musique ya Karine Mokonzi ezali basé na musique. Ezali basé na oyo elekaka chez Mokonzi te. Même na chez Mokonzi soki bomoni télé-réalité na oya musique bomoni une sorte ya télé-réalité mais ezali télé-réalité te mais ezali télé musicale. Donc faut qu'on différencie yango. Soko moni Karine Mokonzi azako tambola na Awilo Longomba bazako kende quelque part pona makambo etali musique et la kisi télé musicale. Tango moni Karine Mokonzi la baronne na Double King bazako kende na royaume tonala na kati ya château bisika la baronne azalaka yeba yena Double King bazali kosala télé-réalité musicale wana ekoleka na chez Mokonzi te mais ekoleka na Karine Mokonzi la baronne TV oyo bokolanda oyo etali uniquement musique. Karine Mokonzi ake visiter bisika batekaka ba instrument elakisi toujours ezali makambo ya musique. Donc makambo etali musique tous et bando passé kaka na Karine Mokonzi la baronne. Yango eza malamu ba téléspectateurs na ba diversaire na binemi ya Karine Mokonzi. Bino tu bo s'abonner kuna pona koyeba makambo. Nazolo bateke ba diversaire musical parce que Karine Mokonzi ye musique azosala pote azala na ba diversaire pe azana ye déjà adversaire international. Adversaire na ya liboso azui na kanisa boyebiye la gabonaise. Yango aza excité abimisa album ebele pote aleka Karine Mokonzi. Mais Double King aloba boye
kokende liboso eza kokoma te. Yango wana Karine Mokonzi la baronne nakanisa bozoka bien. Karine Mokonzi la baronne moto nyonso yebi baronne soki elakisi nini. Baronne eza kaka babaron batu ya toujours ya famille ya likolo o bavandaka na bachateau ye bavandaka na chateau ba oyo baza na famille royale ye pe bayemba na double king. Alors bokolanda ye makambo na ye kaka na Karine Mokonzi la baronne musique et wuti déjà kosalama bo s'abonner bo tiape notification kuna ba expliquer bino kuna ezali pona kotalaka. Par exemple Karine Mokonzi abimisi mindule abimisi ba chanson mbala moko boketala kuna soki botali miziki mbala moko kuna pe bokozwa benfo bisika bokosomba ba miziki na bino parce que nakanisa mutu nyonso oyo alingaka miziki atalaka na television biso nyonso tosalaka ndenge moko soko sepeli na miziki otali mutango na television otali na YouTube pe osombi CD na yo pe osombi mosusu na telefone nakanisa bato ebele o balingaka miziki baza na d'accord na ngai tozalaka R2 tozotala na TV toza susu na CD tosombaki yango tozab nango pe susu na telefone au cas où ovandi na parke okomi koyoka yango po ocharge yango osomba soki poza na voiture soko lingo tia na yo clé USB te olingo tia carte te otie CD comme tradition toujours eza kobeta yango wana Karine Mokonzi ndenga za wana YouTube ezali pona kolakisa biso miziki ebimi kotala clip ndenge bimi pe kolakisa mbala moko ndenga kende somba ya kosomba. Alors soki po moni nanu balakisi ndenga kosomba te yo moko deja banda koluka na ba site oyo etekaka miziki okei kaka Karine Mokonzi la baronne ndenge bakotia titre ya nzembo na nini bosombi olingo komande CD na yo oyebi pe babisika bakomandaka ba CD oyebi na partir internet ekokoyela yo oyebi pe kokende kosomba na makolo bisika kosomba oyebi na ba Château Rouge oyebi na ba Matonge oyebi na ba Place d'Espagne oyebi na ba Intendant oyebi na ba Frankfurt na gare oyebi bisika ebele ya kosomba CD na yo pourquoi pas na Vienne oyebi pe bisika na yo ya kosomba na Tchécoslovaquie na Prague oyebi tina Hongrie partout kuna ekozala vente ya ba CD ya Karine Mokonzi sokoza pene sombi me kobosa na pete osombi pe o charger na kati ya telefone osombi na internet pona koyoka na telefone ezali lisusu moins cher parce que ozimbala moko na ko charger CD tango zo somba ya Karine Mokonzi premièrement eza susu na somo susu na qualité mosusu ya CD pe mbala moko photo ya la baronne eza likolo pe yo moko zomilakisaki ozali mutu ya classe mutu ya niveau mutu ya lingaka musique nazoloba teke oza mutu mbongo mais ozali mutu ya respectaka musique ezala ozali no pousse-pousser ezala otekaka senglas ezala oza président de la république mais tango ozo respecter ba norme ya musique ozo respecter norme ya chanteuse na yo la baronne Karine Mokonzi na kanisa wana tokobenga ngo deja ozali mutu ya classe na monde ya Karine musique musicale. Bon, bo eskizenga ta na lobi musique ezaka kandengi moko ezaba langue différent. Mota kokoloba na kati ya portugais, akokoloba musique te, akokoloba musique. Aza eza na bandenge ebele, akokozala soki wapi eza na balangue ebele. Yango wana Karine Mokonzi la baronne chaîne na ye ya musique ezali uniquement na makambo etali nyonso ya musique. Yango wana bandeko bosabone kuna bokoyeba nyonso ndenge zoleka pe Karine Mokonzi na niveau international akomi deja niveau nini bokoyeba yango po ndenge Karine Mokonzi aza kobeta carrière musicale mbala moko international elingi koloba boy akoki kobanda succès mbala moko na libanda na Congo eye na sima comme tel akoko banda mbala moko na Congo na libanda eye sima ou bien koko banda mbala moko na kati Europe na Afrique ekesima to ebandi mbala moko na pays moko to mibale ya Afrique simekei libanda na kanisa bolanda bato basala ba musique
oyo mpe basalaka international boyebi succès na bango mosusu ebanda libanda mosusu ebandeli na Congo neti tokotala Wilo Longomba nakanisa bolandaka succès na ye bisika ebandela Luciana de Mingongo nakanisa boyebi succès na ye bisika bibandela Claudia Bakisa ndenge bazawana bozomona succès na bango ndenge ezali kotambola. Alors la baronne Karine Mokonzi oyo aye pote aningisa a tourné badonné à l'axaki to commis déjà na 21e siècle. En tout cas ebongi bo s'abonner na kanisi pe na zasir boko zala décité na sokisi awa botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.